Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Encore une fois de plus, je viens auprès de vous pour vous présenter ce petit élément. En tout cas, Liwa Yaya Djani, Kola la Kola Muka, du jour au lendemain, Yamakambu Ezobima Yasika, Likolo Yamakambu Yasika. Nazotiela biso vidéo moko to meka kolandango tous ensemble to yoka ba vérité oyo toza jusque là ko ignorer ndeko mobali ayeli biso ba vérité. OK. Ayeli biso ba vérité sur la mort de Ya Djani Faye. La famille. Makila mutu ezaka makila mutu. Quand des Bible loba tout se paye ici-bas, tout se paye ici-bas penza ya so. To landana vidéo ya ndeko na biso o. Abonnez-vous si vous êtes là pour la première fois. Aimez, commentez, partagez les liens. Et aussi à biso plaisir ya makasi. To landa vidéo ngana bino. Ya yebinda za bongo soka za mutema ya kibomama po basa suste aboyi mobala nga bengane susu abengane su na ndako abengane lisusu na ndako mobali na ye wana bazongana na mwasi nde zaka ba ya balala libanda yebi kote mobali akendaki te nzoka nde mobali samedi azalaki toute la journée na la brine na pala na brine ya kosi mwasi bolanda pembe te Joana Rose da ba 50 et quelques asa mukolo azara pe a 5 joueurs ba pe singa ba news na ye Joana Mobimba bo tapoter azara 5 joueurs wa pembe bolanda bo mona wa jeune garçon te asa jeune garçon asa mukolo ada ba 50 et tout voilà bana ne no ya ye mono à côté azana bana misato de bana baza bien moko aza moi ya bajar poni ni ko sala batu mabe nzambe na apinera opose na solution ya foyer na o ko za solution te mo lande la vie privée ya solution ya foyer ya batu et yo tombe boye akei kolala na mwasi ya Djani Faye passe ki libanda ndeka ezalaka et tout voilà ba grand soir ndeka to zara ya uti ba parcours et tout voilà Djani akei na ndaku na ye po Djani pa zonga kuna biso pe to yebite to ye ko yeba ngo to moni mutakufi to reconnaître que Djani akotaka na ndaku wana Djani azonga da na ndaku da ya la brine basi botika mitema mabe l'air mo se bobo na mobali mbeto bo ande ko beta na magoda yo na mobali na yo o bo ande ko lala na ozupe mobali mususu zwa mbetu wana bwaka komasa mbetu le même mbetu o bo ande ko beta na magoda yo na mobali na yo le même mbetu wana pe kaka ozu mobali mususu bwaki te mobali wana po yokita kele to kita somote bo ya pe kaka ko beto pe kaka magoda na le même mbetu wana le même mbetu wana Djani pe azaka pe na fongola na ye opesa mbali fongola Joana bazalaki kuna mutax ndeka ezalaka mama Maria en pleine scène botapotelenga Djani Faye aye afongoli ndako azokota boye aye kokuta botapote s'il vous plaît lisolo nazobeta la brine boti bo partager live ba moi mobalo aye be onde bata théâtre ba yebi lisolo te bata théâtre ba yebi lisolo te ba tatone kaka ayaki okuta na nini wana za bazo tatone ayaki okuta oso na beta histoire vraie aye kokuta bazo beta mama ya bana na ye magoda yango esali Djani akufa po soki boyebisanga nanu Djani yebi da ba bimaka déjà na mobali wana e Rosa to yokute boy na mobali bafandi yango mtebo ma Djani to amikolo to sola nanu to ça non analyse par rapport nango ke na yebi da bobota mino bozada na mwana fa choc yango bo memba na moko ata na libanda ata na musala ko tatelemaka ata ko tasalaka Djani pa nga akufa Djani akufi aye kokuta la brune mutax papa mutax likola mama na mbetu na bango papa zo bete magoda on a ba histoire vraie Djani era koti bo amoni bango appliquer crise sur place Joana mobali alati bilamba siminzela abimi wana Djani aza kokweya mutasali crise mais asa nini azo souffler mwandamu la brine wana pena azeli pena po secret bimate azeli pena mobali wana alati bilamba mobali wana bongisi bilamba azongi tina kati ndako ti epa mama ya bana na ye po bazonga na mama ya bana na ye
azongi pena tina ndaku ya mama na bana na ye akoti na ndaku na ye na tongo jo wana kota zali botindele makambo nazoloba na ye ayebi ke jeune ayebeli solo wapi jo wana akoti na ndaku na ye po samedi toute la journée la na ndaku ta akoti na ndaku ne dimanche na tongo nda yo kota na ndaku na ye era yo kota na ndaku ne la brune atikala ki kuna ba sola ti mwasi na mobale abe puis ndeka ezalaka wana comme dans na ndaku wana Janifa ya za kokufa po la brune abe wana nani j'avais l'impression Jani a soufflé mais la fille a boyi ko benga ba pompier atelemi pena wana azeli ti Jani sa nini akufa yoka siko ki mutema mabe ya basi fille wana zandoki fala benga ta ba comédien bata liboso a signaler bango ke Jani akufi boyebi muta signaler aye ko benga lisusu mbanda na ye aye ko benga mbanda na téléphone ola ba no histoire vo nzamba lola ayo kanga mama ya bana ya ye mobali wana kota zali oye ba binaka te moi mobali oli sola beti début jusqu'à la fin akamwe ekomi na mato ya luka undenge nini nzambe pasa rato bi basi pe batara misu gat mobali no so alala ki libanda atoko lala me pongeza ya biate ozaposa omona na kati ya ndako mobali akoti na kati ya ndako mwasa afentaki ya afentel roi ya kolala bo matate na posa mutama matate na musala bino boyo kaka de news o s'abonner te s'abonner on a bête ça histoire vraie bota la basi nyos tout quelque soit matata quelque soit nini ce mobali ake kolala libanda mobali ya ndako basi balala raté afentel roi lali soki le roi clé zaki na ndako o sonner o sonner en fongolelo après ça continue na chambre yo moni le roi lali ma vandi ayo ka ce bo solo là et tout voilà. Bon finga, Luka Wazana. Après ça, hier la brine. Azui téléphone na ye. Na tongo. Sangwe bibi na tongo. Dimanche na tongo. Azui téléphone na ye. Swa bengi sko mobali na ye wana oyo. Jana kuti ye ke. Ando bete magoda. Azui mobali na ye. Abengi ye sikoyo. Abengi pa pese information. Ah. Papa boni. Bien. Ah. Oye bin deza boye. Jana kufika ke. Mobali nesko akamwe. Ya solo. Jani akufi kaka mwasi na yesko mama ya bana na kati ndako ayoki ayesi koyo azodonke azeli bo na basilisa Jani akufi kaka d'accord benga ba pompier mawa akufi kaka wana la brille muto opese sango mobali ne sikoyo wana atindi ya benga ba pompier ndebo mona ka bengaki nde sango bimi na tongo sko mama ya bana ne propre o baba na nenda kumoko boke tu na mama ya bana ne so na kosi soki na kosi mama na sambe po aza mutema mbo mama pa bengani mobali abengala mobali ne dimanche aye siko ya lobi mwasi na ye wana mama bana ne aye bisie papa tika ko bomisi ka Jani donc ça veut dire olala ki kuna yango songi na kati ndako na tongo so biloko no bima na ndako nanga bokende omona li solo au monde li solo bokende li solo on a beti pour la brine na azada mutema mabebe a kokoloba te o ya yebi aka la connaissance ya mama ya bana ya ye Joana kota vandaka bokende ko tuna e bokende tuna mama ya bana na pena bien mama ya bana ne propre bokende pena ko tuna e pena o ya yebi asa camarade na e makambo na loba soki ba camarade ya ye mama ngo bazali ba comprendre que Willy solo abeti Luka alo ba makamba solo pour maman ya bana ngo ye moko azana quelque batu déjà abeteli déjà li solo ezana quelque batu déjà maman bana na abeteli solo sikoyo na batu ope maman bana na babeteli solo ngape na yebi bango nde ba yo betela Luka oli solo nga na vanda raté mwana tanga komba vient na ngeza te